Coach benge nano aina mpe. Ba publicité ba Congo Airways ba nani ba na sali makambo ebele mais na se retrouve rien. Tala kuto eloko lokola nani oyo amaule na sala ki publicité amaule ba pesanga $400 pendant 5 ans. Coach nangai tu vois chaka nayo ça n'est pas si dans le voir la télévision on dirait que la zaki batu hein pour na kisi kaka nazo senga bongo te kisi kaka la bika ya idenga d'abord ya liboso c'est pasteur Mbayo ministre sport nde muto idenga makasi parce que landela kinga fort soki ministre landela kanga te mbenga nazali lelo lisusu te lelo awa bozo mona ngai lobi soko boki na kufi tabasi ba panzinga kutu sango na ba Facebook ko aya kosomela kaka ordonnance yango nazana ngo eza ya mbongo yo basengai eza ya mbongo ebele te me nazana makoki wana te nana makoki wana te boya kosomela kata kisi wana esali sangai suka nga ngo bango ke ebembela ngaza na morke me nazana na morke te nazana nwawa kisasa mubimba baebi ke evolution kufa ki nazana morke ngayo nazana nanu na kufi nanu te nazo senga nde bosali sangai kisi mbongo te kisi Affichet TV babi boss abonné chaîne bambiaka chaîne evimba buya kay mukinji bobo wana kaka soki bo yoki kaka générique oyo ebandi kaka ba mukinji bobo mukinji bakata yo na tuni yesi bakata yo boss abonné massivement yesi bakata yo et pas bakuluna na Juliette. Cher internet partout dans le monde ndenge to lo barakaka balobi makamba boy soki na affiché toute vite donc beaucoup découvrir ngo wapi balobi na ba fan na biso bo s'abonner massivement na affiché toute TV donc merci beaucoup na fi na confiance na fidélité oyo pesinga donc balobi toute vite bozo ngo wapi merci beaucoup mon boss la patronne na confiance na fidélité oyo pesi biso hein balobi affiché tout motema ya batu ya Kembo balobi couple ana vraiment soko boyango na mokila nzambe yo kolinga bango kaka so vraiment bon bango yo kodoka balobi merci na batunia surtout oyo balinga biso o bapesa biso confiance balobi na ba fan na biso bo s'abonner massivement awa nazanga mon côté botinda kinga bobi nanga toza na besoin to mona papa evoloko na osenga nanu na ba fanatique wa dessin pe boza na poto nana yeba ke voloko te nani oyo sepelaki na mbunda evoloko abeta kite nani o mbunda wane binisa ki ete na stade nasa na papa evoloko chilo fongola ba mona ye papa bonjour maman boni santé kutu si pona za koloba kutu te kolia te kosala kutu besoin ezate mais siko na komusa mwa besoin mais loko zo senga nde kaka nde bakisi na zone ordonnance awa ezo senga nde bakisi ordonnance yango na zali nango awa na utaki ko
bakosalisa ngai basombela ngai bakisi na ntina ya mbongo te. Peut-être batokanisake nazosenga nde bambongo te, nazosenga nde lisungi ya konabika. Bosombela ngai bakisi oyo ezali awa boyela ngai na ndako. Nazaka na ndako nabimaka te, mais moto azali kosala ngai intervention makasi, moto aide ngai d'abord ya liboso, c'est Pasteur Mbayo, ministre ya sport nde moto aide ngai makasi parce que alandelaki ngai fort. Soki ministre alandelaka ngai te, mbele ngai nazali lelo lisusu te. Na baimanie lokola président ayaki awa kotala ngai, aide ngai pe pesinga mwa eloko nasomba bakisi, nasombaki bakisi yango naza nango awa, mais na traité bakisi wana esimbi te, nde nasalisi susu examen susu mususu ya deuxième examen wana nde bakangi nga na ba maladi wana nyonso tu yango nazoluka moye lisungi kaka bakisi oyo na banda komela yango nzambe akosalisa kaka. Parce que toni totuna toyoki otangi Pasteur Amos Mbayo na président ya 2MP toni totala tokota nanu na basportif na biso nanu na discipline na biso nanu na sport ezebele toana ba judoka toana ba karateka toana ba boxeur toza presque na batu nyonso tu wana ba na kati na bato wana kati tozongi na kota équipe toana 2MP toza na V club toza na Mazembe toza na Lupopo toza na Dragon toza presque na ba équipe ebele Lubumbashi awa na biso partout dans le monde bazali siko ba discipline na nyonso tu wana ba président na basalini ba général a misi wana basalini. Bon omoni maladi oyo ezwi ngai bato mingi bayebaki te a partir ya Pasteur Mbayo ntango aye kointervenir nde bato baye kosituka baye koyeba yango, mais ekufeli te. Nazosenga na badirigeant nyonso ya baclub na kotanga dirigeant moko te, bango nyonso mobimba ndenge nasalisaka bango ndenge nasepelisaka bango naza nanu na bomoi eza te. Lelo soko nakufi nde boya o ngai nakosala boyo o ngai nakosala bana na boloko boyo moment nazali oyo bosalisa ngai boya kosalisa ngai. Tala eloko nazolela kaka ordonnance naza nazotelenga na ordonnance awa ordonnance wana nanu nazwi nano makoki ya kosomba bakisi wana muto aza na moyen aya azwa ordonnance oyo asombela nga bakisi nazwa traitement po nzoto na ngai ezala bien. Donc nazo souffrir makasi nalalaka na butu te na moi nakozala bien, mais soki ekomi kaka ba 18h 19h libomwe estomac donc maladie mibale estomac donc nasengi badirigeant nyonso ezala bato ya linafuti ezala kote ya président Omar fédération bakonzi ya fédération mobimba nazosenga bino botika ngai te baprésident na ngai nazosenga baprésident nyonso ya baclub nyonso ezala ya Mazembe ezala ya Lupopo ezala ya Sanga Balende botika ngai te. Merci beaucoup papa. Tobeti no c'était na ba joueur na biso. O eza papa te. Papa te mdasingi ngande mna osenga. Trésor pour tout que Dieu sa papa social. Olia kanabatu. Joël Kimwaki. Jonathan Bolingi. Mubele. Boze belé. Boza vraiment ebelé. Nani. Joueur boza tellement ébélé boza donc l'équipe vraiment ébélé tozaïs toyebi que malgré toza na kini musika mais botalaka déjà YouTube bolandaka bémission oyo na osenga na bino nyonso surtout bobetaka na équipe nationale bokenda bino moko te bozalaka na papa avandi na kito bozalaka kaka na ye bo raisonner atana mbundane ya pamba oyo boke Mali boke wapi boza wapi kana papa
vraiment nayebi ke trésor pour tout oyo kango nayebi ke Jonathan Bolingi Olandango nayebi ke donc boza ebele boza vraiment ebele ba joueur ba lukonki boza ebele ba matampi boza ebele boza tellement ebele ba Cédric ceux qui bolasi hein ba bolasi boza ebele ba makambo boza ebele ba joueur bino mo boko kota ma solution bo continue bitumba oh sans ba président ba ya bino mo ba joueur bobité il faut to soit vraiment likambo à main. Parce que oazo kenda na za papa na biso asala fierté na bolingi no boko mo regretter ne bo regretter Godjila vraiment papa zana no vie ozomona azana no vie et puis tozo kota na ba président boze belé ezaka te que comme za muta bala makolo ba jidoka mo ebo talezate o ba karateka mo ebo boya kota les athées non tozo beta na ba musicien Weranson Jibem Piana Fali Poupa Weranson nani Ferregola Kofi Olomide ba Robino Mundibu ba Ibraton Piana ba Bina Filé boza ebele ba président mutuna bino président de la République Fatih Béton papa likambango yangoyo mama Denise yango azan vie maman Olive ex-président na biso mama sociale mama ya bana mama Olive Kayangoyo yoza mama Boboto mama Denise boza ba mama mo bosungaka papa evoloko yo azan vie et puis tozo beta PCT na ba boss nyonso ya internet ya YouTube malgré tout msubo kama biso tuté boyeba ke parce que tango équipe nationale ba no beta to no bina kana mbunda neto no sepela kana équipe nationale na mbunda na epé to senga na ba boss nyonso ya internet ne fiske to kati montante o nyonso moni ko sepela nango papa zana na vie papa na ebité vraiment comment on nous boye vraiment ils en ont bien été ils ça nga mona on a pas aux la négliger na niveau na ebité est-ce que coach Ibenge dasa yo tala yo coach Ibenge nano aina mte vraiment Mose Belé coach Ibenge bo raisonner ataye coach nangai tu vois chaka nayo ça les gars passent dans la télévision on dirait que nazaki batu hein pona kisi kaka nazo senga bongo te kisi kaka la bika lelo awa bozo mona ngai lobi soko boki na kufi tabasi ba panzinga kutu sango na ba Facebook ke ebembe na ngaiza na morke me nazana na morke te nazana no awa kisasa mubi baba ebi ke volokwasia kufa ki nazana morke ngayo nazana nanu na kufi nanu te nazo senga ndebo sali sangai kisi mbongo te kisi nazwa kisi wana soki nazwi na koma bien eloko nazo senga meme ya président na ngai Chimanga nayebi te soki président Chimanga bazoyebisa ye soki na Facebook ezokomela ye te nayebi te bon mutu penza oyo alongolinga mwa susi makasi ngai na façon moko ya kosakana te eza nde bamwa makambo eza ebele paster mbaya kotika ngai te nazosenga mpenza nzambe asalisa tata wana makasi mpo soki ye te mbe nazoloba boye te mpo ye moto aintervenir tala bakisi yango bachase bakisi oyo nyonso oyo bakisi nyonso oyo nde paster mbaya moto asombi yango première couche na ye yango oyo mais bakisi oyo nyonso na zwi mais traitement moko ezali ya malonga te bakisi yango nyonso oyo nazwi donc etika nde kaka oyo nazwa nde ordonnance oyo nazwi ya sika oyo nde basalaki ngai examen général bazwi sikoyo bapoint ya bakisi wana ke nasomba bakisi wana jusqu'à maintenant nazo kaka boye na nzala na kisi donc nazali kaka boye yango nazosenga bato nyonso tu
nazoloba na télévision nazoloba na média nyonso nazosenga kaka boye kosalisa ngai nazosouffrir moyen te nalalaka te tande navandi awa nazovandela na boye ti butu na place ya kokende te kuna ndenge bajournaliste baye kobimela ngai awa nazalaka kolala kaka nde bajournaliste baye kobimela ngai nasenga na tous les journalistes nyonso ya Congo botika ngai te bopanzanga sango na bamédia ya bino nyonso tous les journalistes po nga nazala moto na vivaka na bajournaliste mosala na ngai nde bajournaliste nde batombolaka ngai tala ngai nazwa batrophée ya marque na marque chaque voyage nyonso tovoyageaka nayaka na batrophée nazangaka te ata tokolongwa nayaka na batrophée donc nasengi na Nzambe asalisa ngai lokola média lelo boye kotala ngai je crois que nasuka na ngai ya koloba na télévision yango soki nakufi nyonso kaka ya maboko ya Nzambe soki nabiki kaka nyonso ya maboko ya Nzambe mais nazali awa poto ndako yango nazali awa nani akofutela nga ndako nani akofutela nga ndako poto nazali awa lobi bakolongola ngai bakobimisa nga libanda na maladi nakozala ndenge nakokende wapi ndako chilozumelenga na mbunda papa evolupa yango yango nasenga na bino na mingi ya koloba te babi pe contrat ndako da se sili mama lobi mama nayebi te so ozotala malokuta bi alobi mingi omona abeti c'était trop abeti vraiment c'était mingi contrat ndako esili parce que ndako oyo naza kofutela moto aza kofutela ngai ezali président Obe Minaku bon ti lelo président Obe Minaku na ndenge bamakambo eleki oyo jusqu'à maintenant nakutana na ye te moya mpe okutana na ye wapi na bamakambo lisusu ya bamaladi oyo ebimi oyo okutana na ye wapi meme ekuti président na ngai Chimanga nakokutana na ye wapi nakomonela ye wapi nazosenga meme bajoueur ya Imana evoloko ya betelaka bino mbunda mikolo bozebele tokanga makombo na bino te oya kotala ngai evoloko vraiment esalinga mawa mingi na surtout na bajoueur na ngai bongo ata ya vita ata ya vita ndenge moko ya bilima ndenge moko ya mazembe ndenge moko ya sanga balende basanga balende bamusu baza misika mazembe mais soki mazembe bazali na kisasawa utoka putu trésor mwana na nga putu trésor soko azalaki na Kinshasa ezala nani balinge baya tina ndako nazosenga na bamusicien nyonso ya Kinshasa ngawa bino oyo ndeko na bino naza pe musicien munene artiste munene ngapi nakumisaka bino nazosenga bino ka bosalisa ngai ata mutu moko aya kosomela kaka ordonnance yango naza nango eza ya mbongo oyo basengai eza ya mbongo ebele te me naza na makoki wana te boya kosomela kata kisi wana esalisa ngai suka na ngai yango koloba yango na mingi ya koloba te napesi kaka nyonso na maboko ya Nzambe kaka. Merci beaucoup. On a tous qui vraiment en direct na papa na biso evoloko. Papa Zobeta c'était garantie à ndako na ici. Na niveau ya evoloko. Tous à la gentil quand même. Hein? Na niveau ya evoloko. Evoloko comme on est na garantie à ndako. Tous amis te mama beba congolais. Vraiment papa na habité Zobeta c'était ozosenga bango nini et surtout na ndako nano ndenge garantie ndako si état de santé za maladie bo ngai sikoyo so na kanisi makambo ya ndako na kanisi na ndenge nazobela eloko ekomisanga yango noki yango po na kanisi lelo so babimisi ngai na bana nakelovana na bana wapi po moma nazosenga kaka na eloko moko ministre Pasteur Mbayo kotika ngai te papa nalelaka toujours na tata wana na raison po tata wana azali social tata wana za social nalobaka na ye napesa kombo na solution likambo na ngai Mbayo alekisaka yango te
même bateau baza pembeni ya président babanga koyebisa président te nazo souffrir moyen te baya kosombela ngaka bakisi wana nazwa traitement parti ya lobi po soki nasali 3 jours 4 jours banda ordonnance bapesa ngai ti lelo ça fait une semaine nazozwa traitement te ordonnance yango yo moko journaliste oza na maboko osenga kaka papa siko mpona ndako ozosenga bango nini parce que po baza mpe na bamapangu na bango misusu oyo eza peke baza na baporte na bango moko bakongo luka ata mwa na bakomine na biso mpe awa eza nango bakasavubu eza bangiringiri eza baselembao eza babumbu eza bakimbango ezali bakomine eza tene ebele bakoki kolukela ata ndambu te batia yo ata ndambu balukenga ata ndambu ata studio navanda na bana mpo lokola lelo awa mwa oyo esoko esili naza na mbongo kofuta te mokolo mpango mpe kolinga te kolinga papa bima na ndako siko na konovanda na bana wapi na maladi na ndako siko nayebi te yango naosenga bino bosalisa ngai vraiment napesi d'abord kutu merci mingi na bajournaliste na biso tous les journalistes nyonso baza na souci na nga makasi mais boyokela mpe bajournaliste bazopanza sango na ngai bino mpe nzambe atia bino maboko boya kosalisa ngai nana mingi ya koloba te nalobi mpe tro awa na bandi koyoka susu etufuma makasi susu vraiment soki ezalaki o animateur wana kobeta na Real to na Barcelone to na bekipe eza ebele est-ce que bolinga botika animateur wana akoma na niveau oyo akomi bata mbongo na koyo boza ebele papa Molière evoloko ya yo abeti sete evoloko oyo ya yo aleleli yo papa Molière nazolobela yo moya nga nakoma molobela babola yo nde ozalaka moto ya maloba oyebi ngai evoloko eza ya lelo te tala ngai nasali bapublicité bacongo airways banani nasali makambo ebele mais nase retrouva rien tala kutu eloko lokola nani oyo amaule nasalaki publicité ya maule bapesanga $400 pendant 5 ans Congo Airways nasali Congo Airways société monene ka Bralima bapesanga kaka 2000 na 2000 wana kamata naza na agence te agence na ngai ezali nde moto mosusu journaliste mosusu moto asali na ngai nasombi moto yango mpe nasombi yango mama Saf abengisi ngai nakende kosalela ye animation na ntango ya compétition ya barole nasali compétition ya barole wana ti na ndenge esili kaka jour kaka compétition esilaki nde bayibi ngai su moto kaka wana kaka na stade martyr ti lelo natikala maboko pamba nazotambola makolo naza na eloko moko te moto wana ezali kosalisa ngai nabima nakende boye naluki ata mwa bana moto kwa ngai evoloko nabanda kosalaka wewa animateur monene lokola ngai naza kosala wewa parce que vraiment ata bino moko na kosala wewa yango bayibi ngai mpe na moto yango ti lelo bayiba ngai na martyr moto nyonso tu na martyr ayebi même jour bayiba ngai conseiller ya chef de l'état ya mwasi ayaka na makambo wana elekelaki ye kutu abi moto ezalaki pembeni awa moto ekenda ti lelo mama Safu naloba na mama Safu mama naleka na baémission kolobaka eza soni to moto okola yo moto ya 1000 kerke okozana kosombela ngai te sombelanga ata moto ya kopesa ngai moto ti lelo mama Safu mama ya bana nazosenga yo mpenza na mai na miso nalobi natalaka kaka soki akopesa te nyonso napesika na maboko ya nzambe tala bapasi nazozwa tala bakuonga nazozwa moto kwa ngai moto ya oyo moto kwa evoloko boyiba ye moto monike maweza na mboka te moto bakomi kombo evoloko boyiba yango na etere nini mpo monisaka na pasi
Vraiment, merci beaucoup. Donc, Bozaki Belé, vraiment, il y a Kolanda émission Oyo. Donc, comme vraiment, la souka, papa, il veut le qui a sa numéro, na bateau, tout va Kolanda émission Oyo. On a besoin à Sungayo, on a besoin à Monayo. Nazo senga na boss Pichu di foi na boss Mignon Noble. Boss, Kaya Goyo, évolue. Au côté Martin Obina, Vieux, Odette Lessa. Maman sociale, mi fille sa maman sociale. Boza Ebele, Nadine qui a luta, Irène qui a luta, Jocelyne qui a luta. Nene Nzimbi la brésilienne. Tant les volokono, yo la tourbillon. Inès Doris, Rosie Mbouyi, Doris Mwamba. Austin Kabobo, Christelle Ngoussou. Niki Kisoka la patronne, Armeline Tumba. Numéro ya papa yango eza 081 donc nata code na biso plus 243 81 14 780 55 plus 243 81 14 78 055. Bafan Bozé Belé numéro on a bandé encore une fois 081 donc plus 243 81 14 78 055 Nabi ke Bozé Belé bo benga peut-être monsieur pas na biso bokolo ba lisungi ko maté numéro na yango wana bata poto Boza Belé ba Frida Mouche ba Maimona facile à garer. Boza Belé na poto, Boza Belé, boyoka evoloko, bosepela na mbunda, bosepela na RDC, vena na profiter moment yangoyo, bana poto partout dans le monde, bosunga evoloko na bino yeyo. Papa, bon na kofesa kutu chance kutu nalo pona bato ya poto mingi oyo baebi Mohamed Salah oyo ya Egypte. Oyo azali na moyen kutindila message po na meka kutindila message mais message atindila ngai na Kiarabu pe na yeba kate na keneka na mosquée nde ba expliquer nga na mosquée ye soko ayoki kaka ke nazana niveau ya boye ako intervenir moko Mohamed Salah nazo senga bato ya poto bosalela nga makasi oya kumona akozala numéro ya Mohamed Salah ameka koyebisa eke mutu na yo evoloko oyo bosaki na publicité na Egypte na Cannes oyo na uta kubima meilleur animateur ako intervenir mbala moko na PCP président ngai Jean-Claire ba merci mingi papa Jean-Claire ba merci mingi na ba effort ozo sala pona ngai mais na uka kikepe yo zape maladie yango wana moi to kutana ezate na sengi na président ai bosaka makasi bo intervenir kaka ndenge moza ko intervenir ngai botika ngai te bana imana mama na biso ayaki awa mama botika ngai te namoni bato ebele baza ko ya kotala ngai awa mais baza ko ya kotala ngai mais intervention ya kisinde loko nazo senga bo ya kotala ngai oui mais bo ya kotala ngai bozongi na bino bo ya kotala ngai bozongi na me kisinde awa kolia na ngai pasi na tambola kate nazali akutu d'abord na sali lelo 2 semaines na na simate ata na lei kolia ngo peka ya malembe kolia kaka ndenge wana kaka donc yango nazo senga kali sungi et puis ba konzi na biso nana mingi ya koloba te président obemina otika ngai te papa yo nde mto intervana ngai dans la place yo ngana nazali awa yo mto tika ngai awa mais ti lelo na ebite soki baza koyebisa yo soki baza koyebisa yo te mbongo yo futelaka ngai awa esili mbongo futelaka ngai awa esili awa bakomi osenga ngai na bima donc na ebite soki ko intervenir kaka yo na mingi ya koloba te papa obeminga kotika ngai te merci na mingi ya koloba te
Merci beaucoup na ba abonné na biso bo s'abonner massivement na afficher tout ba bi makamba bo ba véritable ceux qui na fité bo zongo wapi vraiment donc pas tout bolandi ba joueur na biso ba ozali libanda mboka ozebele pour tout azolela surtout pour tout evoloka azolela surtout pour tout Junior Kabananga boza ebele bosunga ye. Merci vraiment. Ndenge to bandaka to koma na suka. Toze la réaction na bino. Bobenga biso te bobenga ye moko. Bobenga numéro na ngati bobenga numéro bozu ya 081 wana eza numéro ya Papa Voloko. Boyeba été. Bandeko nyonso to bozali bana mboka ba oza ko occasion ya komona été. Chilo mekana ko zunga photo na ndiye ba photo ya Papa Voloko za wana. Trano wana na. Donc, surtout, on s'abonner vraiment massivement au Papa Nabiso et que ça la bien. Merci beaucoup.